Merci beaucoup Nabandeko. Malgré Mboula et Zobeta, mais en tout cas, il faut qu'Akatoya Potope, c'est la dino, vraie information. Hein? Alors, avant de banda tope sa information, tozo channel animation, ya bandeko na biso ba wazalendo. Parce que baza vraiment déterminé na basoda na biso et FARDC baza déterminé pour na ko kimisa bangunia ya M23. Alors bandeko na ngai bozo zwa vraie information pour na makambo tali walikale. Alors tolanda nanu ambiance ya bandeko na biso ba wazalendo ndenge baza déterminé. Alors ndeko soki nan osabonete, c'est le moment pour oratakate ba vraie information. Qu'à la place ba komi abonné, hein? Cliquez place wana kende ko activer cloche ya notification pour que obanda ko zwa ba notification tangu tozo sala live, tangu tozo bwaka ba vidéo makelele o bozali koyoka eza mbula ezali kobeta. Mais biso to lalité, il faut kaka to pesa ba vraie information. Alors avant to banda ko pesa ba information, to la nanano animation ya bandeko na biso ba wazalendo, parce que ezo sala kanga bien ndenge bazo ko sepelaka, ezo sala nga nzoto mwa yekele. To la nanano bandeko na biso ba waza ndenge bazali ko nime. Ah, bravo. Dent pour dent, œil pour œil. Savimbi les fort. Nakuwa kwetu. Et voilà. Kama nilikamata Philippe na David, nitakamata Corne Nanga Kisekedi akilitumu. Sawa. Niko Savimbi Ngenda. Savimbi Ngenda. Niye peke iko anembisha iko mberenwa. Savimbi General Ngenda. Ameungana na General Majoro Kiwise leo siku ya 5. Merci beaucoup na bandeko nyonso siko to bandi ko pesa siko ba vraie information pour que bo panza vidéo oyo aimer vidéo à la place ba komi OK hein musapona fina aimer vidéo commenter moi ba commentaire na bino pesa la biso kitoko. Alors avant-hier toyoka kike ba Rwandais bayaki kozwa cité ya Walikale. Eza cité moko etondana na ba minéraux. Alors ba Congolais ebele bazalaki desi, mais biso tozalaki desi te parce que toyebaki déjà makambo zokendele ndenge nini. Alors FARDC na bandeko na biso ya ba waza balalaki te. Alors bitumba ebandaki à partir de 19h wana tina ba 21h 22h déjà to récupérer. Donc to récupérer pour frapper les kaki makasi ba wazalendo na ba FARDC ba lobby en tout cas awa tokobomana bami pesi corps et âme. Surtout que prime na bango na salaire na bango ezali ko double fois 2 et pesi lisusu pression atmosphérique et pas ba FARDC na ba waza. Alors pour le moment ndenge nazo pesa bino ba information Walikale eza na maboko ya FARDC. Et puis bibembe ebele etikali na kati ya Walikale to pusi bango mais eloko pe tozo senga na FARDC eza teke tangu bozwi siko cité ya Walikale bofandi na bino te. Il faut bosser pour pousser bango vraiment babima tina territoire na biso ya République démocratique du Congo. Ce n'est pas dit que tangu siko tozwi Walikale tofandi nien.
et puis makambo wana ya cessez le feu bandeko tolandaka makambo ya cessez le feu te parce que bangunia bango ntango bakoloba cessez le feu bango baye koatake ntango bakoloba cessez le feu bango baye koatake to utiliser badrone to utiliser baavion na biso de chasse pour que babima mbala moko na territoire na biso mais tozali kosepela na bandeko na biso ya bawazalendo na bandeko na biso ya FARDC na bakonzi ya leta ndenge batie mbongo pour que basoda na biso na bawazalendo bazala bien motivé siko pour le moment en tout cas Walikale mutu akosa bino te site ya Walikale eza na maboko ya ba FARDC na ba waza ndeko. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Qu'à la place bakomi abonné, cliquez wana soki na no s'abonner te po olanda ka vraie information parce que bato ebele ba bengi ngai mais tozo yeba te est-ce que c'est vrai to Walikale bazu yango alors to fouiller ba information to bengani baye ko confirmer biso ke Walikale eza na maboko ya ba FARDC. Merci beaucoup bandeko. Yango kaka toye mbula ezobeta makelele bozoka makelele wana eza makelele ya mbula mais toye kopesa na bino kaka tokoumela te lelo topesa bino kaka mwa ndambo po boyeba ke no Walikale eza na maboko ya FARDC. Merci beaucoup.